MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien la famille. Quand la cadre ya nena misana koya kolobela mo actualité kopesa mo conseil na ba obalandaka nga pe ba se retrouvera bazora pe par na bango. Donc en tout cas coach merci na te yame bande ko ba bolingo na ebite na mokilo franchement to keseni to beta ili solo ande kona biso lidi aw na ebite to bengango ko se comme ta ko ina le vélo je sais pas lidi ay ko défendre mobile nae topé belle famille nae ay ko lobake ya heureuse na libala tout ça et to monakin et botaki nini ba bimisi passé nae ba dossier ya osaranate croyant que ndekorote yama atika ta me mame ngana ebité ba tumsusu ezara penani ne sera bango to pesa la bango ser lidin se ya depuis que ba mambo ebimaki akomi ko poster na ko poster a outi ko publier ba bonne fête à 2 jours passés 3 jours passés soki na hôtel soki wapi ba lambi biloko ye na mobile na ye de bazo yamba ba guest de Alex Sabino que non chez lui chez elle nyo se za rose sko ya mabe ezala na mabino boyi ba congolais comment se comporte ka bino boyi ba congolais bandeko mais faut mona ba commentaire Monsieur le bien, le carapoto le bao, osa bien. Et Bobby Miss Mama Sandra Mabe. Et Mouton sous lobby. Et ça, Rosana qui m'a dit Mouton Sala Endingwana. Mouton sous a commis à lobby, ba forcing on des opesanga. Monsieur lobby, maman lidi. Malgré Nyon so Oyo, malgré Biloroto Bimisi. Et toi bien biso ko souffrir dans le silence mutum so akomi a lobby maman lidi malgré babilo onyo so tie a pour balamba babilo ko batie a lobby te a lobby maramunyo so sur le capitaine les réseaux sociaux malgré ça yo zaka na petit penza kolia obimisi babilo ko belé boza penza na petit au fait ba commentaire eza tellement belé que moi na tanga onyo so ezate musu so pesa na maona soni na pasi pareil avec Lise Manzambi vanda na yote et pourtant clair raison mona clair que et Nice a ba cartouche mambazo ba ya mambolo kutate mais ye aye ko répondre chiza et du coup to qui de gauche à droite ba lobi o mutaka laisser bimi tozo kaka na musika et kuna pe moi ça zo konni osala ba live pour nous confirmer qu'effectivement mamba bolingwane zaki ya solo tala na lobaki on mikolo leki ya que silence ezalera mama na munduki. Bravo à Sandra Mbouye, à sa preuve en maturité. En tout cas, félicitations à elle. Et à facilité. Quand on a réseau Zika qui m'a kelele ke zongi Sandra e bamsuba bimsa dossier shora mabe bamsus atikali kokosolate. Rien que cette attitude. Déjà quelque part, ezoko innocenté. Ah oui, na mambo belé. Déjà quelque part, eza ko côté pese penda ba point belé ba grade belé bandeko na vidéo oyo na linka na loba na mutu moko zola nanga apprendre ko vanda ko se maîtriser mon maîtrise de soi mon silence calme oh devant ba agitation parce que on a ba agitation nous pour moi ba réseau social ba agitation so moni ba agitation comme on est en amia les camoro boye net ba mambo to mona oyo yaya so attend ko méditer ko yana lo yengete o luko se défendre to la kisamo kilineti ke non o ba lo bazulu ba neza ya ngote et surtout ceux qui consciemment yebike ba mambo na lo ba mapamba te garde ton calme vana nie zo attend ko méditer zela o batunyo so ba silisa et koya pe koloba mbala moko te zela moment opportun circonstance ko se créer menango we ko peso nzela oloba e wana sko bat bovanda nie ba yo kayo ya ombo moni nzambe
azala toujours na raison. Job aoloba, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Nzambe atelema toujours mutu asuka. Omoni na vie chrétien indi kuna bandoki koto Nzambe nie a observer. A otala. Bafinaki kingo, babwakeli mbasu, bazongisi basali bwana ozolela na ba prière. Nzambe avandi nie a observer. Banyongo na suka. Atelemi, akati likambo. Batu nyonso ba témoigner balobi ke ate. Ça c'est la main de Dieu. Auto mona ke maboko batu mais oyo c'est clair que ça loboko Nzambe parce que Nzambe za toujours différent na batu. Nzambe za na raison atelema toujours mutasuka. Siko bino bo prétendre ko yeba Nzambe. Ko mekola Yesu parce que bo ba disciple. Ole bo luka pe bo mekola pe natira ki bo Nzambe rien. La Bible dit, je crois dans le livre de Isaïe, que c'est dans le calme. Et dans la Bible lobi, c'est dans le calme et dans la confiance. De sali na bino et kozwama. Yeba obatela kimia. Yeba ovandara nie deva bas réalité ba problème ba makambu ba nini. We yindi bazo finga bazo loba o kuna ba ya vana nie bota Sandra Mboy. Nini batu balobite. Et du coup ba nyonso ba pese raison. Batu tout ba pese raison. Ya mbo moni batu nyonso. Ata akuti na commentaire ba lui mabe Sandra o kaka Sandra Mboy n'aura jamais tort. Oh, Sandra Mboy n'aura jamais tort. Et takutu balobita kuta zongi saka sala bo Sandra Mboy n'aura jamais tort. Poanine avani nie a hotel Nzambe. Tangu mutu ozui Nzambe lokola appui. Il faut yeba kotalela ye. À chaque fois agitation toi ça ne va pas dans la vie na yo. Bino bo prétendre ko yeba Nzambe. Côté ya bato Nzambe. Mais tant de vous agiter devant ma réalité. Et on bo moni na ebisara bino bande ko bato nyonso bateyaka. Mambo bateyaka yango te babikaka. Bango bayande kote ya bato. Oh azote ya bino netali yete. C'est ça. Et pourtant, Bible zote ya biso peso recommander biso tozala silencier, tozala calme, tovanda calme et puis tozala silence devant ba problème, ba réalité, ba situation. Moi agitation car moi du coup kaka tangu makele les bandits. Bon mon évangile maléfique na ya na leki. Oh mususu na Kongo sa live mabe. Mususu mata na live ba pagano maba ko finga belle sœur na Sonia pourtant de sopi bango. Pourtant de sopi bango. Ya on mona ebisa mama Sandra. Vanda nie kolobelo te. Biso ozali to lobela yo. Nzambe pe na ngambu na ye tango ya ko telema ya ye le ka toujours ya bato. Kolobelo te. Mikolo et puis bango ba teye tant de sopi bango. Botande ba secret de te ko mobima. Yaya. Tika Nzamba défendre yo. Eloko ya suka ona oloba na mutu mo azolandanga. Tika Nzamba défendre yo. Soki olobi o se défendre, Dieu ne fera plus rien. Dieu ne fera plus rien. Sur l'obi o défi o se défendre. D'abord ça sur l'autre. Un petit frère à moi bengainga, il est sportif. Absingai, grande sœur, par ta permission. Là, c'est chargé d'énergie, sinon ne le fait pas. Je vous ai dit, Nzambe muto avangera pas à rétribuer. Yem ta osalango. Pour la moni bato mususu baza na problème à compréhension ba ko melanga na commentaire pourquoi ozotinda bato. Ba ngino ko venger pourquoi lingo se venger. Nous boyinga na bino na se venger. To on a tinda ba venger ngai. Je n'ai pas le temps de le faire. Si on a tindi bato c'est Nzambe osa sur le rotin. So je sais que Nzambe osa sur le rotin. Eza bongo. Natikeli Nzambe. Ndeko mwasi ne omobale. Olanda ngai, ozoka ngai. Tika Nzamba defendaka yo. O bakoselo likambo. O makelele mo ebimi na kombo na yo. O surtout yo ozo prétendre kosalela Nzambe. Yo ozali mwana Nzambe, yo oza serviteur. Tika Nzamba défendre yo. Il est écrit gardez silence, moi je combattrai pour vous.
bino ba agitation kaya pamba bozo ya bola ça va tout que non tout va bien ma bozo ba meza lokuta na nani na bla 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 et pourtant ba prévision mona na keno za mambo lokuta te soni sikotande umosopa bino bandeko l'idée azangi kimia et depuis marambo malgré ba bazo crucifié bazo bimisala ba passer azo continuer ko publier bino pendanga na éviter franchement mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mopa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tukomindela santu lisekwa na yo tukominde balongi nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa konzamba bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus